Moi, je prends tout ce temps pour que na répondre à la question facile oyo à poser kiawa. Lisanga bonganga tango IDPS baboyaka yo kenaka na munyero za kolata ya lukuta pour être côté ya président Etienne Tshisekedi. Tu es allé à la concertation avant Félix Aza, la présidente de la République. Moukoloni ni se mobilisa batu que Edi Kapenda longa à la prison. Est-ce que vraiment aux autres niveau à Salomon Aza problème na président de la République boni boyoko kitisa batu valeur. Salomon Aza na nationalité belge. Tu sais très bien que Salomon Aza l'équipe propre, même papa, même maman, il y a Excellence Monidela. Mais Monidela n'est pas belge. Il est congolais avec passeport congolais. Il est là. Mais lui, c'est fait belge. Voilà pourquoi Délice Sanga a la proposition de loi. Il n'y a que Bandi Makabato, la double nationalité. C'est en prévision de tout ça. Ce n'est pas pour aider la République, c'est pour que Batebele à la Mouka Bazana situation wana. Zoa les sous micro expliquer biso. Nanya bukaka badolite banda kwa Mobutu ya kitoko zalaka kuna nanya bukaka yango biloko nyonso zaki na kati wana ebungaka ndenge nini na sukisi na likambo etali sai que j'ai formé personnellement. Botika est tranquille. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango y agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, y a immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Fan eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bandekonangana lingina répondre Monsieur Lisanga Bonganga alekaki na Congo Live TV bayambaki na Gracela et alobi ba point moko eza awa comme le chef de l'État il a posé la question chef de l'État na teza na makambo moko minene oyo il faut ça la pona mboka na biso ekende liboso. Nous ne pouvons même pas demander à Dirika, le chef de l'État, à répondre tout porte-parole, le papa, mon grand frère Kassongo Mayamba Yamba. Même Tina Salama, on n'a pas le temps. Moi, je prends tout ce temps pour que nous répondre à la question facile oyo à poser kiawa. Lisanga Bonganga nalingi na définir moi muke bato bazolanda biso bayeba que Lisanga Bonganga toyebaka position na ye penza te. Lisanga Bonganga ezali bato oyo baza na principe ya mbisi alandaka epai maye kotiola ye pe alandi. C'est-à-dire mbisi azalaka na domicile fixe te projet moko te nini te maye ke yake. Lisanga Bonganga lataka muniere, je savais qu'il mentait.
ya kozala pembeni ya papa Etienne Tshisekedi oyo bazwaka lokola blanchissement. Lisanga Bonganga a posé des questions ici, nous allons répondre quoi moko na moko et puis biso peut te poser la question pendant notre entretien, notre discours. Lisanga Bonganga azoloba, selon les informations à notre possession, à Sololi Makambo Yango Imukena, ministre de la Défense, que Kabila ebisaki ki ko voyager te, ko kende te, yango wana bakende ko signer te. Soki olongoli information yo komona eza na minoko kaka ya lamuka muto obimisa yango na petit frère ya kuna na poto soki kuswanika, c'est normal. Omoni po yamba pe information, il faut zala mutolo kaka pe information ya solo. Mais Lisanga Bonganga na kati ya rumeur. Si quelqu'un qui est dans les rumeurs nenga lobby, nous voyons quel type de ministre il était. Parce qu'il n'a aucune précision, même les Kouswanika qui ont parlé, aucune précision, parce qu'il paraît dans la présidence, parce que la plateforme est basée sur le mensonge. Donc, il n'a pas donné la précision que yé lokola zaki ministre bazaki na mukena na gouvernement ya Chibala aza na téléphone na ye, il fallait benga ye enregistrer ye que bon voilà mukena lobia au Kabila lobaki na kokende te. Or j'informe à Lisanga Bonganga atika ko rêver debout le président de la République pour signer un accord militaire, il peut s'en passer du ministre de la Défense parce que c'est son domaine de prédilection. Parfois, je peux même dire privé. Nazoloba, parfois, je peux dire privé. Et ça domaine mon quoi collaboration avec le Premier ministre, mais le patron, il y a la force armée et la police, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui peut décider de quelque chose. C'est lui qui a nommé le général Mbala. Ce n'est pas le ministre de la Défense. Quand il a nommé ministre de la Défense P. Azalaki, mais il a nommé. Quand il a signé des accords avec les Américains en partenariat na Makambo Etali armée, il n'y avait pas de ministre de défense au Yobamema qui n'a sac pour signer. Lisanga Bonganga azali oyo yamba yamba zo benga un oiseau migrateur. Ce qui ba sauterait la colia aux zangi aluki aussi que ezali akei. Rappelez-vous ce qu'il a toujours été. Lisanga Bonganga parle de la CENI que Martin Fayulu a gagné, qu'il fallait au Sénat qui a publié bureau par bureau tel que demande la loi électorale. Mais Lisanga est incapable de dire Fayulu nazo ko lobelayo pour batubaza la sur le col à chaque candidat à Zakana PV na ye. Mais quand vous voyez quelqu'un qui demande la preuve et pas un Moutoumoussous, Moutouane boit aller bien, le col à l'église a rêvé Zanano, à côté de nous, peut-être Bagosali Sayen à prière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même le chef de l'État, dans son adresse au point de presse, où il y a Tenira qui est aux États-Unis, lobby, il réclame la vérité des urnes, il n'a aucune preuve. Et même Lisanga, Azaraki ministre Tango Bakende qui kuna na CENI pour la Cour constitutionnelle, pour la Nina Yakite, qu'on confirme la Cour constitutionnelle comme témoin aussi. Non, je certifie en tant que ministre, il a gagné, voici le PV. Donc, je te réponds, il faut yeba eloko olingu osala dans la vie. Lisanga zako wanga na message tribal. Mais Lisanga, tu vis où? Soki olingi kende kozwa meeting ya suka ya Fayulu na Sainte-Thérèse yaka ko tia ngo na télévision batu bayoka banzembo bazalaki koyemba esika wana kende kozwa ba image elekaki na bandundu bato baluba babomaki na bandundu kende kozwa ba déclaration nyonso ya bato oyo ya lamuka ya bazalaki ba pro Fayulu kende kolekisango
bongo sima oya ko déclarer eloko zoloba ozoko kalisu chômage te parce que ndenge baza komema yo na cortège okomona ngo esu te. Il faut oyeba eloko wana lisanga bonganga ozalaki ministre ya débauchage na ndenge tibala atiaki yo ministre batutu oyo sérieux bakamwaka. Il s'était dit mais qui a fait de cet homme ministre? Tout le monde a posé cette question. Et pour preuve, Olongwe qui ministre, osa capable était à couper sa bilan. Tu n'en as pas. Pourquoi osa ko silikalelo? Alors que tango osa qui ministre ya Kabila. On dit que tu travailles avec Kabila. Tu n'as pas dit non, je ne peux pas travailler avec lui. Loko le monaki mbongo okendeki okoma ki ministre ya Kabila. Kabila Longwe, le président Félix Azui Bokonzi Mboka okoma ki ministre ya président Félix. Na moment nyonso wana ozako lobate que Fayulu gagnaka élection. Ozano calme pour ozaki komona mbongo. Le président Félix atinda yo oye amoindri, tu ne faisais pas gros dos. Batindi yo kende na équipe boke Égypte. Na kolingo ya koyebisa biso na Égypte nini le kaki pendant que yo zalaki wana. Yo za ko supposer que vous êtes de bons gestionnaires. Vous avez défendre Mouton yo que voilà a gagnaki a saraki bonaboye na ko appliquer yo sagesse moko sima makambo le kaki na Égypte ezamba la liboso et salemi kaka na yo autorité munena kendeki kuna ezalaki yo Constant Omar aye après. Est-ce qu'on peut expliquer gestion makambo wana la nana ba interview oyo ba vieux mana balobaki ba mutubile Santos balobaki ba regrettaki makasi. C'est ça ta gestion. Kobunda moko eleka ki wana na ebité soki ya basi moko babundaki, c'est ça ta gestion. C'est ce qu'il faut dire na point de presse. Oui, expliquer batu no oya bundaki zaki tel, c'était pour telle raison. Tu essaies d'expliquer, ça va nous faire du bien. Keko kiba na dossier moko o maîtriser ti. Ozoloba que Alliance cache na FCC. Olobi loko la Kabila sa autorité morale ya FCC. C'est que sa autorité morale ya Félix. Je ne sais pas hein. Bon, peut-être na ekolo tangaka ezalaki science ezalaki ndenge wana. Peu chose notion ya science wana. Le cash est une plateforme politique dirigée par Félix Tshisekedi et Kamere Vital. Et pas Iboye FCC, il y a le seul capitaine à bord, c'est Joseph Kabila. Aza autorité morale ya FCC. Ngambo yo autorité morale ezali Félix Tshisekedi. Tango bakoti alliance, tango basali sikoyo comment est-ce que je peux utiliser le terme Ekimingai, vous m'excusez. Nandenge bakomi place moko pour gérer la République. FCC plus cash a comme autorité Félix. C'est lui le patron. Ce qu'on veut bakate, c'est ce qu'il y a là. Mais yo lingo peut ça explication moko terre à terre. Parce que tu manques quoi dire.
moi je te conseille mbongo yo bimi nango na ministère ko li ango te la ba point de presse futaka bato ko sila yo pamba okozongela lisusu batour bo sala ka batour na ba assemblée nationale ko kende ko luka. J'étais avec vous, vous vous rappelez, dans le restaurant à l'Assemblée nationale avant 2011. Viwana boya yango bomba mbongo sala ata mbongo pour retenir vie na yo sokomi ya ministre. Mais dire que il y a une autorité morale, on revoir un peu ma note à classe, ça pourrait être bien pour nous définir ce que signifie autorité morale. Le corps dans la coalition, on définit l'ango. À mon humble avis, le patron, c'est Félix. Parce que de toutes les façons, dans cette coalition, on pratique la politique de Félix et pas de Kabila. C'est le président Félix qui a sa politique. Et ça Kabila. D'où patron Esaïe. Mais les sanga bonganga tango zo kolinga koloba oh ba bomaki boye ba salaki boye ba toana kutunde boye comment il peut travailler avec eux. Yo kendaka concertation oyo ba bongisaka na président ancien président Kabila. Tango IDPS ba boyaka yo kendaka na munyero za kolata ya lukuta pour être côté ya président Etienne Tshisekedi. Tu es allé à la concertation. Groupe Rabine Yoso Bokota na Banfumutoto Bakengo. Et puis bon bandere kokende kokuta na siko na avenue justice. Na zela wana nde bima ba bongongo. Et tu le sais très bien. Là, Kabila n'était pas mauvais. On a critiqué le lot, mais on travaillait naïe. On a mbongo ya Kabila. Banombe na Chibala, qui était président Kabila, on a mbongo ya Kabila. Kabila n'était pas mauvais. Tant que on est sapongo zolo besalemaka, on déclara le côté. Les lots ont yobimi gangi pour baboyi konome yo na Félix. Ndesika kanda na yo nyonso ezali. Il n'y a pas autre chose. Réellement yo zalaka mutu moko za na souci na pays oyo. Na tuna kesho moko na Fayulu abanda d'abord kofunda muzito. Au lieu ndenga kende koloba na poto ke asakana na mbongo l'état somo bandako partout bakanga était parce qu'azaki na pouvoir. Maintenant que muzito n'est plus au pouvoir, na lingi Fayulu afunda ye. Na yebi superior le sous le sanga bonga funda d'abord Fayulu tikana no makambo ya 15 millions zolo baloba wana funda na no muzito pona makambo bandaku namona que oza honnête et juste. Mais je pense que ça n'arrivera pas parce que vous avez un ministre à débauchage. N'a insisté Olingio sale le kambo ambaye ki mukebai eza le kambo moko est touché président Fati. Non! Vous étiez en train de condamner Joseph Kabila que atika ka justice tranquillité eza inféodé, il s'ingère dans la chose atika justice sala musala. Félix Alomoni alobi non, c'est juste. Je suis président de la République. Nakokota na dossier judiciaire T. Tika l'État sala musala. De la même manière, ya makambo 15 000 alobi tika justice sala musala. Okomo kosenga, ye président a côté le sola Moukebaï. Le président n'a pas accusé Moukebaï. Vital Kamerhe n'a pas accusé Moukebaï. Kende kota la ba dossier yo bafundeli yango Moukebaï. Ozoloba que président Félix Azayete bavotaki président de la République pour nabino za Fayulu. Mais Moukebaï a komeli président Félix Mukanda ndenge nini? Alors que Moukebaï a finga Félix Oyo tous les jours, tout le temps.
azolo ba président za Fayulu mais nini esali que mukeba ya bosani kokomela Fayulu mukanda akomeli le président Félix Tshisekedi à comprendre que la vérité finit par éclater, que le mensonge n'a plus de place. Mukanda Naye, il n'a pas écrit à Fayulu. Nous avons dit, si Fayulu dit que c'est lui le chef de l'État, mais à quel ne connaît pas magistrat Bimisa Mukebait. C'est quoi ça, c'est le chef de l'État à Makala? Les lois comme Rocher là qui tunga ba cotiser mbongo. Au moni, Moïse Katumbi qui donnait l'argent depuis Abendana. Meeting, oyo bakoko sala ne basala na Sainte-Thérèse eza shooté. Après Kaluka c'est Makala. Je pense aux zélé na kisenso. Après okomona na kendeki maluku. Matika na boatu babandi koloba. Le mensonge finit par se tuer lui-même. Lisanga bonganga oke kola musa dossier ozotuna Félix a répondre à la question yo pona yeba ki aza président. Ozotuna likambo edi kapende. Dites-moi si na grâce présidentielle tout le monde était sorti de Makala. Dites-moi à quel niveau avant Félix Aza la présidente de la République Moukoloni yo se mobilisa batu que Edi Kapende alonga à la prison. Baboyo za la ministre ndo badi le solo ya Kapende. Combien de fois okendaka ko visiter? Non. Tika ba jewana ya un père. Maloba Soukali. Mais derrière c'est du mensonge pour te faire une opinion. Okolemba très vite. Parce que Fayulu a à lembi. Matungula a akei. Kuswanika batuna yo na tunyo pe yo petit. Ozalaki mutu pire. Waka pire nangai. Ya matungulu. Tu as insulté. Tu as fait des émissions avec plein de mensonges et de revers. Matungulu akei lelo du côté à Félix. Finga yeto mona que kuswanika olingaka pays. Finga ye. Tu as eu la possibilité de critiquer Moïse Katumbi. Tango alobi l'opposition républicaine. Je ne peux pas me mettre à attaquer Félix pour rien. Objectif de la politique de Kabila Longwa. Tu as eu à critiquer. Mais critique-moi Matungulu Tomona. Critique Mbemba Tomona. Tozoki ne malembe tokokoma. Lisanga bonganga. Oyebi que dossier à justice ezalaka contre Mbemba na bitumba o salemaki après élection oyo armée ya Mbemba et bomaka même un officier supérieur côté à Boboto na ba mususu. Yo lingi justice. Lobela li zonga sala point de presse. Lobela li kambo kende ko porter plainte PG Razali. Il y a que non, il faut justice salement. Na sengi, na président Félix a s'impliqué, ba Kangambemba. Tu ne le diras pas. Parce que c'est ça ton habitude. Mobutu, ton frère, excusez-moi d'être un peu tribal quelque part, il a détruit ce pays. Les Sangabonga jour à la manifestation pour dire vous devez le juger même à titre posthume. Lui qui a tué beaucoup. Et l'autre côté. Les Sangabonga ton frère Ngwanda Zamboko. Terminator. On répondra à été. Les Sangabonga va pour d'Égypte. Ton discours. Le chef de l'État m'a instruit. Le président Félix Tshisekedi m'a instruit. Olowena Moussala. Et comme Fayulu, le président élu. Est-ce qu'on te prend au sérieux? Yo moko lukaka la qualification. Omi pesa. Parce que ceux qui n'a pas pesa ngo bakozwanga impoli. Ozawa na pona kofinga bato. Tanga bonga ngolobi makambo ya Salomo Escadela.
opona nini bazopesa ye te passeport. Nga tuni tuna pe Salomon azangaki passeport ya Congo ndenge nini? Parce que lui, Salomon, n'était pas un exilé politique. L'exilé était Katumbi. Yes, Koyo. Azangaki passeport ndenge nini? Or, la vérité est que le président de la République avait déjà répondu. Salomon n'a pas de problème avec les chefs de l'État. Les chefs de l'État n'ont pas de problème. Est-ce que vraiment, aux autres niveaux, Salomon a un problème avec le président de la République? Boni Boyoko quitte sa bateau valeur. Salomon a une nationalité belge. Tu sais très bien que Salomon a l'équipe propre, même papa, même maman, il y a Excellence Monidela. Mais Monidela n'est pas belge. Il est congolais avec passeport congolais. Il est là. Mais lui, c'est fait belge. Mais le président Zaki Claire a renoncé à la nationalité belge qui a tiki Yango. Sima Asenga a recouvré la nationalité d'origine. A besoin de passeport à Zongia. Mais à Zombo, il y a un qui belge, à Lukaaz à la Congolais. Non, ça n'ira pas. À Tika la Kuna. Voilà pourquoi Délice Sanga a la proposition de loi. Il n'y a que Bandi Makabato, la double nationalité. C'est en prévision de tout ça. Ce n'est pas pour aider la République, c'est pour que Batebele à la Mouka Bazana situation wana. Ndeo Délice Sanga avec son collègue basali proposition de loi pour la makambo la double nationalité. Non, Délice Sanga. L'objectif n'est pas d'aider la République, l'objectif c'est de faire rentrer vos gens et de sauver même d'autres, entre guillemets, yoyebi. Mais quant à mon article, peut-être une émission élaborée. Si tu veux, je peux même te croiser pour faire une émission. Tu vas trouver que non. Les dessous des cartes, Salomon Yobozolinga, Bazonga, Azala Belge, Azala Congolais. Non, non, non. Non, non, c'est pas bon. À cause de la forfait, à Kimi la Belgique. À Komi Belge. Bisomi Bobé, Totikala Tonjo Nyokwama. Mboka tango kotelema tobandi kolona tobandi kolia bien tobandi ko évoluer azongi ke na za congolais. Non 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 non. Apo na nationalité moko. Lisanga bonganga. Pona nino tunite muzito apesa biso rapport ya barwande bakotaka na bandundu na bangombe. Apesite ya kendeki. Est-ce que batwana bakole sangombe pendant plusieurs années, est-ce que na Rwanda matiti ezate? Pour nani balesaki ngombe te na Goma. Baleki ba Goma, baleki ti batamboli makasi po bakoma na bandu kolesa ngombe. Muzitu akia monani na bango silence radio. Dès que je retourne à Muzitu, yo tuna yi. Alors tolongo na dossier ya Muzitu kuna na bandundu tolingi totune lisanga bonganga tuna nini tango bakangaki Peter Tiani par ton premier ministre Chibala okoko expliquer batu bakangaka ipona nini? Parce que l'Union télémé la makambo ya 15 millions. Mais bakanga Katiani Peter tout simplement azwaka information ya batu songolo baye baka détournement ya 400 000 $ par un enfant. Olobaka te parce que ozalaka ministre ya Chibala. Yo isika bafutaka mbongo komaka baba. O telemaka te, o salaka ngo problème te, titi anyakoti makala, titi anayoko bima, o salaka eloko te lisanga bonganga. Tu ne peux pas être un modèle, pas du tout.
là ozalaki na mangeoire ti bakangi wana kutu. Si vous parlez du président Kamere, tala âge yaye, tala niveau politicien, aza munene, mais moi na muke 400 000. Moi na wana soka combien na âge ya Kamere kozwa combien? Olobaka eloko te bakanga tiani akota makala. Toi tu étais là Sanga Bonganga. Ngoi Gassange akangisa Eliezer Tambwe. Lisanga Bonganga olobaka eloko te, rien du tout likambo ya diama wana denge type ici là. Tu n'avais pas parlé. Lisanga Bonganga nazo tu na yo répondre pe biso. Zoa le susu micro expliquer biso. Nani abukaka badolite bandako ya Mobutu ya kitoko zalaka kuna nani abukaka yango biloko nyonso ezalaki na kati wana ebungaka ndenge nini nga mpe na pose yo question. Deuxième question Lisanga Bonganga. Likambo ya 400 000 dollars epai ya ex-premier ministre dossier esuka ndenge nini? Est-ce que basi bazongisaka 400 000 wana mwana basala na ye nini? Lisanga ozoloba que il faut ce qui Félix a répondre à la question T, c'est-à-dire eza continuité à système akala. Mais asani makasi Félix azosala makasi pour le système akala ezala te. Yo oza système akala, tu n'es plus là. Babengani yo. Tu vas la système akala azati. Mova azati. Ba Mulanya bazati. Banani bazati alongoli parti ebele lokolo eza processus ti bokosi là. Ozolobelo bambangu parce que yo mutu ya système ya kala ya gestion ya Kabila balongoli yo. Oza produit ya concertation oyo président ex-président Kabila salaki. Oza produit ya OUA avec des... Tu es le produit de tout cela. Tu es le produit de Kojo. Dem Kojo. Produit à Kojo. Yo. Oza mutu ya kala ya système ou ya pouvoir et outil kosi là. Yabona Félix a bengani yo na pete. Na posé les sous questions moussous. Lisanga Bonganga. Expliquer encore bato yo bengaki. Benga bango lisusu. Yebisa bango. Oyo boyo bosalaki réunion na ex-ministre premier ministre Tshibala. Yakeba banda kofuta bino chaque mois en tant qu'ancien ministre. Ba renouveler kabino mituka. Ba pesa kabino mbongo ya voyage. Po bosala nini ya malonga na République. Vous savez ça c'est combien d'argent qui allait sortir pour vous balo baba sala vie na bino mobimba. Po boa banani. Kende ko expliquer mayele wana o classer yango na niveau nini. Lisanga Bonganga nasukisi na yo je préférerais na émission yo sala na ba étape tout au leka ya vie ndenge osala ba étape tout yaka na ba bilan eloko wana na ko sepela osala émission ozwa sikoyo ba leader na bino ya lamuka oya ko expliquer pour la population mutu la mutu étape alekaka période akomaka ministre asalaka boena boy période akomaka pe déjà sala soki okomona mutu moko sa propre kuna. Laisse-nous le président Félix sans tâche. Anatawanate. Ce qui est sala makasi, kota tana côté ba renaissance comme membre, okoye banakaka. Parce que mandat na yo na sport est nul. Mais mandat ya Denis Kamba Ichimbumbu est élogieux. Akendeki ayeli biso cham. Et si ba kendeki buzoba moko te salema kite o basi babundaki basalaki boye bato ba kendeki balia kite ainsi de suite po ba mutubile Santos ba lela makasi tango kendeki bango na Égypte.
sala bila ya bato ya plateforme na bino yaka kopesa biso bandeko na ngai lokola bato balingaka koyeba makambo na sukisi na likambo etali sai que j'ai formé personnellement botika est tranquille. Moi je n'ai pas vu où un grand professeur comme Wilanya bo prêter maloba o ya lobité. Moi je n'ai pas vu là où le professeur Wilanya a dit tokokangaye pour la nini a saboté président. Ba président bazalaki ebele boni ba kokende ko pona kaka moko que ça a saboté ça a lobinini. A expliqué bien. Ce qui n'a yebi Félix bien parce que na yeba qui est pas na bango bazalaki mingi ba marche ba nini avec papa nde toyebaki mais yeko suki ça au contraire ndalobi et pas ba Fayulu na yebite il n'a pas cité le Joseph Kabila, il n'a pas cité. Laissez ça tranquille, c'est un artiste, il a un point de vue. Mais ceux qui bolobi pour na lobi na Fayulu boy mais bino moko le kakaka parce que na yebi ndako Mobutu ya Kimbondo to yebi ya Kasavubu na Kimbondo vers Mongafula to yebi Lumumba kuna na ville to yebi ya Fayulu to yebi te. Ya président Joseph Bayaki na papa na Laurent na mama Sifa bayebi mais sikoyo ça ya suki kaka na lisolo ya Fayulu. Alors bien pas Fayulu to yebi et puis c'est vrai. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango ya agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.